Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs, bon Zambé, na bon Zambé, les offres fidèles téléspectateurs. Bouta kola na ba émission, il y a disparition, il y a maman Nabiso, il y a Marie. Mi-samu oyo avota kotika biso mukoya lelo à partir ya 3h du matin, bien aimé dans le Seigneur. Bon monaki touti na famille na bango na masina. Ba journaliste bazali belwa mais famille eu décision que ba journaliste ba sala ba interview te ba interviewer bango te suite ya comportement na bango ya mabe ba se comporta qui na ba obsèque ya Marie Misambu que azala qui chante de l'Éternel abana ko c'est dans ses âmes bien aimés dans le Seigneur et nga na mona que ba on ba na raison comment vraiment ba journaliste ba ko se comporter bongo na liwa Marie Misambu ba bimisi ba maramu belé na liwa Marie Misambu en tout cas ezala qui vraiment bien te famille na epé dans la regret makasi Marie azala qui servante ya Nzambe asala ki Nzambe moment na yeko Nzambe benga ki c'est Marie akendaki akufaki na ye eza bien te koluka ba base que bon mesana toujours koluka bien aimé dans le Seigneur koluba boy Marie asali boy asalara boy famille basundoli basali boy mama zoyo kanate baliaki boy nyonso wana papa mama ezo servi na eloko moko te famille vraiment ezaki vraiment na regret makasi bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que tu as eu la namasina, ba journaliste ba filmer ni ba kota nakati ya parcelle bien aimé dans les seigneurs mais biso to soleil quand même na moko ya bandeo na bango na kuti le kamari misamu azaki wana ba grande scène ba yaya na ya miba pe ya basi pe to kuta un peu na bandeo wa mama na ba le ka mama bazai wana o to solo na bango pona koyeba vraiment au juste mama kufi na nini bango balobi ke mama kufi na mort naturelle mama belaki akota ki hôpital Nzambe abengi mama kufi ndenge famille ya Marie Misamu bien aimé dans le Seigneur ba yebisinga fidèle téléspectateur yangonde na yel sur liboso caméra le bibormo na biso na bango to resola na bango na ndeto sa programme ya ba émission au que to commencer na bango bien aimé dans le Seigneur mais bazo regretter ma casse na pes vraiment concert na baneko ba confrère pe ba concert au bazo sala musalo na ndenge vraiment singélité et ça vraiment bien te ko salir famille to mari Misamu vraiment c'est la ginzama c'est pesa biso na musique na ye quand même azo mériter ba honneur ba respect surtout na famille na ye parce que ça famille mo vraiment ya pas maté. Nous sommes de cœur avec la famille de la sœur Marie Misamu bien aimée dans le Seigneur. Ba pesi biso vrai verso nandenge to solo na ba leki na ye ba yaya na pe ba leki ya mama atiki biso ba lobi ke mama na bango kufi na malade abelaki akota ki hôpital mama ayoko kufa. Là ezali oyo toyoki na famille vrai verso o bango ba yebisinga ba lobi nanga ke mama akufine bongo na mort naturel problème moko ezate bien aimé et dans les seigneurs tout tika vraiment ko bikome là na ba émission na biso o ke ba information pe et da vraiment vérité likolo car que ya base ya bani un journaliste to une journaliste azali monto ki a vérifié information o ke za ya solo pe a publié to a person bien aimé dans les seigneurs ba o ba pesa ba vraies informations nzambe à mon avis mais ba o ba pesa ba information mo ya solo te ya lukuta bo changer vraiment musala basala beauté succès nzambe na pesa ba luka ka bonté respect quand même na mamo akufi oya beauté la ki biso Marie Misamu o ka sepesa biso na musique na ye respect vraiment na famille pe ya bandero na ye o batikani na matanga ya mama bilobele ezalate bikomela ezalate bien aimé dans le Seigneur to solo na famille balobi ke là ezali maloba ya famille o ke to solo li na utiko na masina tout à l'heure balobi ke mama akufi na malade abelaki donc nzambe azumoli mona c'est ça quoi merci vraiment na bien nyonso bolanda ki biso. Merci Nanderunanga Renestine Mboma depuis Suisse azo sal album na ya kitoko makasko zela kitoko makasko leka otozo zela na komoya nous voulons voir le père félicitations à l'album ma sœur Renestine Mboma depuis Suisse na pasteur fils amis c'est la bouche autorisée de l'Éternel et sans oublier à ma grande sœur Philo Moko ya motema ya Bivens de haut mon abino nyons tubolana biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa boza toujours branché connecté na la voix céleste nzela ya lola
toza na kati parce que tokomona pe tokokota na kati ya lola toza nde na nzela ya lola tika ete nzambe ya lola amona bino pe lola efuta bino bye bye.